Bien, fidèles téléspectateurs, il est toujours plaisir pour moi d'être devant vos écrans Dina Lobaka pour vous présenter cette belle émission, le fait sociaux. Facilement parce que ces faits sociaux n'ont pas dit un passage obligé. Merci vraiment parce que vous êtes belé, il y a Rolanda émission, on a pessi biso ba son beauté, si ka opinion c'est joie mebino, minoronio so bino boyo kilarango, et ça dépend de la héros bozo la émission na bino faits sociaux. Encore une fois, na Yambeli Bino, je suis à côté de moi avec leader Yapembe, leader Amoufube, leader Je t'aime Kaninda, na Yusai Bino fait sociaux batutu boleka awa. Donc na bien ça qui pour qu'on puisse parler, ya ko bimsamo ba vérité, ya ko loba mo ba réalité msusu ya art na niveau ya mboka na biso Angola, Luanda ici kapi ezwami biso. Avant de passer la parole à notre leader, notre artiste, Je t'aime Kaninda. Je tiens à remercier tout le monde au Bazako Sunga Bisso, tout le monde au Bazako soutenir Bisso. Là, je vois le boss Papi Toussamba, je vois aussi le boss des boss Alex Foumou aussi, hymne national, et pourquoi pas aussi à le boss Adolphe Mouteba Tchela Mouina. Merci pour vos soutiens et sans oublier aussi celui qu'on appelle le procureur Malik Bala. Quand vous voyez Balangola, notre sponsor officiel, Malik Bala, le procureur de Juif Noir, sans oublier aussi la maman Chidel Bala. Quand on parle d'un habilleur, c'est Tosca BCBC. Tosca BCBC, ingénieur Azora, et si Pia Bandara, parce que là, tu Bandara la fondation. Tosca BCBC, puis à maman Nana BCBC. Merci pour la fidélité et merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la bonne marche de cette émission Faits sociaux. Nazana leader à Pembe, leader, bonjour. Bonjour papa. Boni. Vraiment c'est bon. Ah, premièrement, merci pour nous répondre à l'invitation à Bisso. On les a copés. Yami Balé, bien habillé. Comme d'habitude. La peine à ça à bière mbote parce que autant il commence à Tosca BCBC. Voilà. Mbalanga maman net BCBC et nous avons la Papillon Mao, les designers Papillon Mao. Merci na Ozo Sala pour Je t'aime Kaninda. Yozanga raté ceux qui collectent bimi de derrière cause quoi. Donc sans oublier massa nangai pasteur Casa Bensan les Nieka na Kafufuana. Ba mezomi baleza na Casa Bensan ya Masanangai pasteur Lenyeka vraiment azolatisa comme il se doit vraiment so azolatisa yo donc robosa ke no utaki poto netingata na keneka fufu na lataki ndenge na lingaka ko lata quoi. En tout cas merci encore une fois na mon ami pasteur Lenyeka Casa Bensan na Kafufu. Est-ce que Moussala ya art ndengeni ça va? Est-ce que ça marche? Oui, ça marche, ça marche. Chez moi, ça marche. N'habitez ce pas bateau, ces autres la terre pas dans vraiment les autres bien parce que grâce à notre là. Voilà. Moussala ya art. Donc comment déjà on a parcours il y a le président Je t'aime Kaninda. Est-ce que qui est le président Je t'aime Kaninda? Ouais, Je t'aime Kaninda. Aza moi na betu comme ana. Na Kaninda Munda Jano que son nom me repose après mon papa. Je t'aime Kaninda cadet de la famille Kaninda Munda Jano. Je t'aime Kaninda Aza gradué. Voilà. Je t'aime Kaninda Nasali art depuis Kinshasa. Nazaki nanga indépendant. Excuse na travana Nazaki directeur marketing à Bilé comme passe John Mbafu que j'ai salam passer place à Londres. Voilà. Nasali théâtre na Congo Nazaki nangai indépendant. Voilà. Je t'aime Kaninda ba présent news na Congo ba présent nanga parce que Nazaki nanga indépendant Nazaki autre le travail dans un groupe non natikala kozala acteur à moto teke ne kota salabo nazo chanson naté donc les a œuvre d'esprit ils a inné na makila. Voilà. Donc nous exploitons en co parce que ils a bisogno so quoi. Donc tu te dis pas qu'ils aillent poser un entourage avec comédien, il y a un peu de moi. Non, on a un entourage avec comédien, on a ça déjà art. Voilà. Parce que nous avons ça art na ina.
T'as un diplôme d'état. Il y en a qui il a grand frère Nabissal Bosso, Guillaume Kaleta que je salam pas ça à Boyaki. Pour n'alingaki milliard trop, n'alingaki qu'on sait faire voir trop, n'alingaki qui végétarien trop. Voilà. Alors même la classe en autant on a atteint de la victoire. Le son a côté pendant antique pour sentir que nous battons ganga. Donc on a des artistes d'esprit. Alors le col n'alingaki musala cause à la vedette, cause à la star. Alors, tant on travaille na journal, on travaille PR, na sel banzonzi premièrement tour salinga makasi lisusu. Aninga bakini za phénomène la dinzonge sobe. OK. Parce que ils a dit ceux qui filment alifa benanga. Na ye na presté na zongi nanga major aïe bisone tout ça là les amis. Il y a major Bisadidi. OK. Tout ça ba premier écrit. Il y a major Bissadi tellement azana mikili aluki asali lancer un message qui baloka ba artiste kanida kendaki to sali casting batinel major amoni en tout cas no moko ya bogar boy na la thérapie propre jour ango donc major azaki bati en tout cas pour garder nga mombalwana tango aye to bani pe musala to sali ba tempelo to sali ba film ebele jalousie kota ki wana voilà après wana na kolongana na continuer nga ba par-ci par-là à travers na ba Alpha Boko l'honorable Alpha Boko pas ça à travers na ba Égide de Fer maman Bénédicte à travers na travers na arme lourde na travers pas producteur ebele na travers na bango Kessi Milambo aussi, voilà. Que j'ai salam pas ça, Ange Gabriel. À travers la politique, il y a de ça la force à GTM Kanina, parcours à GTM Kanina. Voilà. Et après, il y a Angola. C'est ça. Quand il y a en Angola, vous savez déjà combien de temps en Mboka? J'ai déjà 10 ans. 10 ans. 10 ans, donc 11 ans que je suis en Angola. Ok. Par rapport à Ningue. Congo, Angola, est-ce que la différence, il y a boulot est-ce que monde que Angolais ça va par rapport à Congo? Pour nous, ça va parce que na commune en 2010, 2011 na sali groupe nanga à Angola. Groupe nanga sali 10 ans. Le 26 décembre ça 10 ans. Mais répéta sauté au Barcelone. Non, ils a groupe nanga créé à Angola. Oui. Nani fondateur créateur ya Aki Angola. Zagina battu belé, c'est vite à yebi makamna loba o. Voilà. Alors groupe nangai existera-t-il lo? Tana commune Angola na 2010 na moni keno ba groupe mikie o ko pesa mo pepa gitoro na loin des agité parce que ba patron belé ba le ba mbongo tona ba collègue nango kutaki awa. Ndet banani babuba. Ah, parce que belé bon ningini. Ba yeli ba on a production. Bazo za bloc bien té, bazo produit bien té. Ah, ben oui. Ba maître Turbo. Ba vient biso Mandela. Ba che ba mbongo Angers ya ko sakanate. Ba Monique. Dona Monica o ya biso ya grand prêtre wana pe dona Monica cha ba mbongo Angers. Ye utazwa kutuna document na ye. Ya culture et art a changé pour bana mai ba travailler mais bazo pesa le meilleur na bango tie coton 2010 tanga na ye na contrôler terrain moi qui Teresa Vierge bébé to tango bébé to kufi oui bébé to kufi ngam na sesa matanga na après matanga bango moko ba bengi babito sala reno je t'aime yo emboka sika biso to fana na mboko ba yokela biso sutelo yo ye yo koza mot d'ordre o meke mpe ko diriger biso na mboko. Alors na molo ko pouvoir mo ba pesinga nanga moko na bandaje ko sa ba gag nanga ya aki Angola ba bosani mutu ni ba pesi pouvoir naza no koti. Alors tato faina bango to bito kutana na bar moko na kana na bosani ko mabara ona palankana mais to bandi ko sulula to bando kuta to bando répéter mais vision monsieur ko ki no photos espace. Alors ce qu'on a tellement bateau on a vivre na bango baza déjà bateau ba bi déjà mboka ngana bimboka te na esika na sona pauvre moi c'est na zakane manzuzi voilà na bisi etala makabuzo le katala botabisa je t'aime ko permettre te bo sangisa mbongo parce que batongola so ba melima ya tanki mito bujara bango c'est si azali na raison alors nga deuxième réunion to nga isi bango ole to sangisa mbongo nga nazo le devant il y a gozo espace puis tozo cha groupe ko bono aki Angola mais nga nazo espace
Tu vois? Donc les arabes c'est aussi idéologie na baya mais yonde bimi moto. Parce que partout mutu fait ça là. Beaucoup sang boté les marqué panzala pour nani. Leader azalaki. Partout bokende bo faut bo ça les locaux faut kaka numéro 1 azala. Lokola ngana bima mutu ba bisu ba désister na bango ngai na ko jeter ma ko diriger ngate ngai jeter na les restes va tirer la guana. Donc comment il va faire? Parce que bako diriger yo t'es pas GTM, c'est par rapport il y a niveau il y a boulot ou soit bon ezaka pona boulot te zaka qui on se sentir qu'il y a moins supérieur na yo na copa supérieur na copa ezala te te na sens que moto aza moi boye moins mingi président Lombe ako ke pe na tournage ay sobe diriger et soba zanani azalege Lombe voilà Bodo zanani ya Lombe ya sobeti voilà mais tant soba te mal boso bango diriger bango est-ce que écoute ça bango président je témoigne les équipe ya production te les équipe à production les groupe na yo te kasi ya no bien na groupe nyonso fo numéro 1 azala bango mo babiki yak okumbela biso parce que to fait na mboko muntu to kana souti yo lokolo ye zo le devant après avoir kolia komela na mata parce que ezaki charge na matanga donc quand il naza moto nabi savoir faire nabi savoir vivre naza moto millier Aki Angola et vous avez combien de temps na TV tobani na 2011 oui pe moto na fond la parenthèse c'est parce que oui ozana foyer ba musu ba yebi ba information musuté ba décortiquer ba information Bouba qui tiki chassa papa na bango azali malade ngasiko na zana besoin espace voilà à partir de Kinshasa na bengi Bouba leki oui ko edenga na service mo leki musika musika amaki yako to chaka ngote leki musika soki yani Dallas leki nanga ok siko munene na libumu alors hôtel au Singapour on a juste $50 na tine la transport et ça la bon moi à qui était la RTVS 1 à se renseigner tout ça bani à qui pas se renseigner à ça ils ont autant $600 pour me acheter na tine mon ce pas Lewis ou comme le directeur et marketing ya groupe à partir de Kinshasa ok Lewis ça j'aurais pas Caleb wana ndeko na propre la bia tala botabe oh c'est vrai bon na hoti na mbongo yo kende u futelanga ba récit yo garder la nga c'était comme ça ale boba tozo zelaya pour intégrer groupe tanga ye akuta na ba virus mususu bi yo ko travailler na GTM te yo zambia kana mboko tout ça ban asali retirada afani na biso to kumela groupe na ba petit na zaina na tirana bangu na ba junior timba azam moko bana na ya Kiangola na mwana bino nani Jarvis ok azaki moko ya mwana ya Kiangola surtout yuto comme pe wana tomboka mabe non eza kuluka base naza papa banunga na bimisi ya kutoka bisa bango te alors groupe est démarré nango voilà. Depuis 2011 2016 pour on a bien Kinshasa voilà 2016 on a bien Kinshasa la nota la bana toujours moi pose période mo boy mboke ezaki moi bakani salamaki ponga ya sukan en tout cas na sopa groupe ko lekate parce que bato bakoma beaucoup plus ko attirer na match voilà alors ba retard na union soit la tana komi le sélection ba reçu to kiti na RTVS 1 to l'accès ba reçu ba retard na l'équipe wana ba comprendre ki 2016 papa après moi baisse coach na mboka kabo coach ba mbilinga pour me soutenir beaucoup plus de masananga sec de définition que je salam passant yem doit nous soutenir na makasi ba masana ba chirimbumba arme lourd ba zai pe ko edengai ba masa ebele na ba palanka na bana ko edengai mais tant kaka na moni ke no moi dollar ekomi na moi ko mata na moyo kanga ba misuba masa musuba ndoki pamba bo soutenir ngati bo bandoki alors nakataki nanga donc mosaka ba céder nanga nazoteka nakina na Afrique du Sud na Cape Town na kisa vente à CD na nga na Vinduki na Salvante na kina ba pro na bani voyager pe moi kala donc c'était comme ça quoi na sali 6 ans depuis 2011 till 2016 ya koleka na TV dernier film j'espère mutafilma quand vous existez vite mutema makasi
Ah bon? Yewana aza derrière caméra a témoigner yem ta film wana pe muta monter yango. Donc motema makasi wa dernier film oyo de Cissé collection na RTVS 1. Tu te dis quoi par rapport il y a ba manque ya amour wana na milieu ba congolais, na milieu ba artiste congolais pour na yusko selon observation na état artiste. Source tango to base dango ko ndeti nini? Non, base dango il y a un autre complexe. Okay. Biso tout na famille pauvre. Tu vois, na famille pauvre, famille nanga komo kanga na osala kombo. OK. Bato tombe la kombo ya papa nanga kanina munda dijano, bato babi que je t'aime kaninda, na changa kombo te. Nazaka na je t'aime kaninda. Alors, les restes là, ce sont des complexes bali ko bumana bango na bango. Ngaza babito musunga na kutana nango. Oko imaginer que bitumbana muto ko buntsangeza ka ye. Pona nini? Je t'aime ala tarabien. Je t'aime alinga so polo poso abiso batape mina ba vita o elinga salité te. Voilà. Et c'est un fait ça propre, ça soin. Moi j'ai des bains moi propres, j'ai des bains moi propres, mon foot moi propre, moi parfait. Ou l'équipe des fois batu ba CP. Moi ndena zo abu. Na kitika kana ba petit ba yandi ba féliciter. Eh papa, eh ola tikito quoi. Le ngana ni ngabongo na lati na bimina ndaku nanga. Bato ba sepela nanga. Ce que ça pour tout mususu alati azotama na démarche essentielle na koma. Alati akasaka tibie malati mabe. Mais soit disant artiste. Azoluma mapeka solo. Azoluma munoko solo. Azane lamba bien te na ndaku. Donc tant que j'étais malati propre, jalousie bandi. Donc cela veut dire que no mitema mabe mususu, izana na sika na ba chasser. Na 2022 au barobimisa susu. C'est vrai de talaka na auto voyage na bandeko awa. Ba fongoli mitema mabe mususu. Ndebo kiwana bobe bana j'étais kuna. J'étais mo l'accès lina mais tokena bandeko. Mais en parlant de Bizalelina yo, président je t'aime. En parlant de Bizalelina yo, ce que ça fait un artiste oyo. Yo za rwanda ti Kofi ba comédien na Mbogo. C'est vrai. Oyo ton a rendre na ba. Grand Pao. Donc ça comparer na Kofi c'est bien ko. Oh. Tende bazwela ga mo pao. Na bite ga zaka fo. Ne bazwela kaye na kini ke no mutabarando. Ba lobite ga zalaka. Ne na bite ga zaka mabe. C'est que ngapela mabete. Bon, il y a pas besoin de découvrir on a caméra est vivita. Ben oui. Et ça la gana nini. Yo mo poso yebisa ngage. Arize église te. Nana lobaka, na lobaka mususu ozaka conscient na barando yo krila ba masa. Na sens nini. Na za muta témoin de Jéhovah te. Mais que mutalobi mabe na ngana fa na ka bona kanga maboko. Quel que soit na otsoba la boy. So ka mutalobi mabe na ngana en tout cas faut na répondre mais d'aller bien. Na za muta église de réveil. Est-ce que l'angle msou mon até que tam sous c'est qui tsaro mo mu qui tsanga tam kolomo wote pourquoi ne pas ya routine mo mutu mo balo na ko nga pour yo za orobi bien que ozana niveau ya bato wana te papa na lobi ezala mutu musoko yebise que no akeno koloba akelo ba bêtise na TV alors ba façon ko répondre mutu wana te ngas ko faudra répondre mutu wana poliment. En parlant d'hier, moi, comme Libala, donc déjà, Saoud a déjà tabon. Mais ce que je veux parce que là, la mère n'a pas tout moko. On l'a mouki, parce que tu as déjà maïr au chocolat. Ce que là, tu n'as pas là, tu as ni lobby. Au président, image, là, ta mère, elle a déjà repassé. Mais ça va pour Babalio. Babalinga? Ouais. Nalinga qui peut au lobango parce que n'a pas de lobango. Batutu babi que non ah libala ndeni so babi que non yango na otolo ba que non ba masse ba presque masse tout on a ba on Mbogo ce sont des complexés tant dans espace na RTVS je paye $600 par mois moi si m'ta fouté la raye madame que ce nom me repose en paix nzuzi pembe la kufaki nazo kotelo ka na TV nazo fana na kapolo moi si m'ta boko la raye ce qu'on a longa kapolo comme na Benfica. Ce que tu as ce quartier on a offanda kapolo na loin kapolo pour monagi trop de manga batonda kiwana na ba comédie mususu bando ko vieux quartier na ba komi wana na loin kapolo na ke Benfica ce que to ya paiement ya Benfica na to ya paiement ya kapolo différence ali je t'aime comme ta futara moi ça on a bal ko lingaye na janvier hein? Ah bon na zaja na Benfica na kenagi wambo na bani préparation libala
na mwasi nanga na kiwambo et pas Babel Matondo Patrick Congo Seda Mabilama Souvelanga Riche na ki kosala show moko wana intitulé aux brigades Wambo na San Pedro wana petit nanga Yasmine Balapa yem tazali chargé marketing to betaki match na Manda Visor donc ekindaki bien na zumbo na ngana yana ngamona sali show na soda ya makasi amega bimakamna loba oyo pasteur Georges pa bimakambo oyo na sali makamna ngana ye na bani na ngama préparation libala nanga na ye na kuti shusha na Vicky Putu bazokende Kafufu bokota na liste na préparation libala toki na bango na voyage na Kafufu esika wapi na kenoza mbo na ngaya dot parce moto babala ka ko voyager te fondé na émission botaka na utibe fika na fo impôt la danger te mana danger nisko impôt les atena ekutu la taxi nazo toka nzela donc ce qui babalinga c'est que na bogar na vrai noko na chansa donc bino so babala bino te ba fo ba noko voilà ba malédiction fo na beko papa fo mukimbango ba sokola bino donc bato ba lo bana donc bazana mpoka bango tout bana mpoka depuis ba na mboko na batiko selo ka malongati depuis ba na mboka o no so ko ba kaka bongo so tunia aselo bilana e bona wala la ke pa bato bona o yazani fazer bona o yazani biloba loba ana la mama malongati mais soki na garde-robe nanga so kuti chemise ayojite okuta chemise ya Gabana wanezaka kikasayente te ezaki muluba te ezaka keno principe ya musale tambola ndenge wana voilà faut tala montre na la Rolex et Bulgarie c'est trop cher premièrement j'ai dit je tiens à saluer masananga tonton Bill Gates on t'appelle ça montre j'ai des amis eux bana ba moyen tout voyager na bandeko to kina bango Kafufu si on voyage en qui n'est pas bon pour l'accès bango influence sur les non non bango ba yebi bango me ba yebi mboka wana te to kina ko sala musala to sali production ne sais pas JC Bossisi leader à 5e génération que j'ai salé en passant au bali ya Mama Roli Munanga la femme légitime ya JC Bossisi to sali production na biso les 18 magi ba biso ba mabaya ba journaliste maudit ba journaliste sont maudit ba vansarate baza toujours kolandalandaka bato na sima ba journaliste maudit ba biso liba les 18 wana mais loko ngana kenaki na papa fu mugimbango na masa na bidi papa itsoka na vaide to beta carton na laxi bango moni vie didi kilo na zalare place où Raoul Iton abimela omoni Raoul Iton mwana ko azanko pe na moni na laxi bango moni Raoul Iton yeyo na laxi bango pa ya boss Carlos commercial ou appelle sur téléphone tout le monde va dans le téléphone va jouer na saina ba collègue nanga ba tutu bazongi na WhatsApp bango tout na minute bazongi na ba WhatsApp so bengi bidi na minute ozo na WhatsApp alongo liki kala ka samukoko na ye abia boaki yango parce que a démarrer na minute vraiment aza intact ezoka intact va aider intact OK bato bele ba ba campagne ke nonde ba kibo ba panzana ba wana basanga ma tamba zongi mutuna ezoka fête ku anniversaire ne lobi joyeux anniversaire ezoka kana mbongo ya Kafufu na kena bon pour la sabon te que non ngana danger te pour la sabon que non tous les artistes faut tout tambolaka tous à stationner place Moroté siko tous à stationner c'est comme Moroté c'est bien na ndenge na yo na ibi que vous appelez mutu ndenge ba caractéristique et artiste fuizalela à part yo na nani oyo mona net na Angola correspondant à moi 30% na mo que non aux ala bon tonton tu t'habilles bien, on se respecte à cas, on a milliers, charisme ezali, et puis on vit là, et puis voilà quoi. Ce qui est dans le bango, pour nous flatter, nous avons channel. Oh, ben oui. Merci. Parce que dans mon akayo, là, t'as bien. Surtout que vous êtes sur le bord, ma sangatos KBCB, c'est la bien zalara. Merci. Ça pas toi bien zalara, ma papa bien. En tout cas, nangambu na yo déjà. Déjà na pourcentage déjà voilà petit dans moko j'aurais pas via comment on est Nzala Bilamba OK vous savez comment appeler Sangoku Sangoku petit on a l'ingé trop à défendre la penza
à part hier en tout cas na bana mibali on se retire ba débrouiller na ba comme na niveau te ba total peine à gare ou bidi ana ba japonais mo ko ça là ça na et ça ranga bien ya ko la mambo ya ko tera ko mutinayo ya ko la mambo ko tera ko mutinayo na ebisio ko ba ba japonais so là ça na matanga au sentir oui Japon wana c'est bon hein président je t'aime barano msouffre si là non fini tirano ni tia nani nazana rando na mututi yo bolo banana si là te oh surtout le banate ça par rapport à impolitesse na non soit impoli nga na ko approcher point na ko affronter sous point mukolo lokola nga bosala émission mankenga ko na débat oyo ya débat ya nga na Mireille ngana mi eto kana kito fingana na biso pona base ya yebita ke kota ngo bano finganga est-ce que mutu abonga na koza na confiance na bako pesi pelo kama bachi ngana masanga na mais ole comme mara fardo wana tile le par rapport à débat dans na sina longola qui ont déjà méto solo la raté naza na rien à voir na ye a sa carrière na ngapena sa carrière na ngabe to so na biso te na ba vérité yo kasika kino so tangi yeni na kobanga rien na robeta pena sete kutu suma kasi keno to sololaka tepo amankanga akota na rando ya ngana Mireille oya yeba mutu na makolo te ozo quand même son ya tembe na tembe ya Junior Timba auta na maboko na ngati yupo izaka tepo mutabimia zo yoka na mwa utna mais oui eza lokola bana wera son de la forêt na auto na 20 tonnes abiki no pa pourcentage o héritier commune ngo nana ko pena na pourcentage o ya ibisaka komate tembe na tembe pena na ba commune na pourcentage ngana pesi na yoka ka ngoti na ba commune na nti na ba commune faut pas travailler na mais ba okende bien bazo kende na bango mais ba travailler nan ba commune penza bazo kende bien bazo kende na bango mais bien dans le comité bon afan de star les gens fandé asa na groupe étoile ya zara même que na groupe étoile na auto no par rapport à caractéristique te tous sont ma leader président je t'aime candidat tous on est sur ce plateau donc qui né na prometteur bino il y aura à boire et à manger bon moi né mambozo kende na to ya pété à boire et à manger yango déjà ah ngaka sa boire on tamu moi ma frite goya tout ça va nini président je t'aime oui au Bali n'est-ce pas oui na Bali à part babalinga yo baki babalinga ti yo mo lobiki yo mto balaki ah merci na merci pour comprendre que nous na balaki te yo mto balaki et mon biso da baluba ngala muluba babala un vrai muluba wa se respecta pe kolo na ye azaka likolo parce que lobi mo sanga ibisanga ngam na bala yo ti o me ko bete mo mbato o me ko gangele bo chia yo nani susu ngam na bala yo biso baluba to ngama ka mwana ti tolara toujours likolo de là fachi merci d'ando utiko bala mais à part yo ils appellent mususu a Bali na ba artiste ya ba mi Bali ce que biko ibsanga Jérusalem à sala théâtre mais un peu pasteur ah bon en tout cas nous avons chance à ko affronter été oui ya ko fana na été oui ya na bité surtout solo là déjà oui mais Jérusalem limisanga ce qui to solo là c'est va so pe to solo te le cas moi to mona to solo là pour ba question bo so ye na défendre yo ah donc félicitations pe na collègue na yo kalatazo aussi ça peut m'envoyer balango ya mobile aux mes formations je ya nani ya Bouba de best ah azo si ça m'envoyer bala na ah bala ah ouais c'est bon félicitations Bouba ok félicitations kala ngane na koma na Benfica on encourage ya olobane bo na TV mais so beaucoup tani kutu to solo la pete les TV si ko ilo ni bosala ka upesa impression mo ya bien pas ba fana non ngai ba yebi keno ngai kutu émission kutu na tanga ba komo na bango na tanga raté watu ba keno to solo la raté ngai vivre en assemblée pour au moins na 12 ans on pantalon malonga aux za 2022 pour na senga ngaba ndakala to zala na kafufa tukutana directeur Roger Kambenza maman na directeur un grand homme dans un petit corps avant que na bijetem yango c'est bon mais bato bazo benga ye pona nini na fantia biso na comptoir na ye des jaloux na kutana ba jaloux ebele na vinanga na koma na ba simplicité maka mususu Bouba zo bala na yoka ki makamwa bala na ndenge pozo bisanga bona confirmer que non azo bala solo alors encore une fois courage
ngana bay na mbongo théâtre ye pe lokola za chumika azoba na mbongo chumika avantage ka ya théâtre to ya chumika kop ne ngwana ti théâtre zalanga comme nanga ba accessoire parce que 24 c'est 24 za na nzela pas na rankine en tout cas masanga JC Omari mwana papa Omari taba benga sur rankine Wesson Chimvundu ouais vraiment j'étais salé en passant Massarangai, mes condoléances, sincères condoléances, la Massarangai qui va santa. Général, pardon. Oui. On a présenté mes condoléances, Massarangai Koufeli 2 fois. Ok. Talon la chapeau. Ok. Vraiment, moi face à on dit, moi Boga. Vous arrêtez que bon, on a un chapeau. Massarangai qui va santa. Encore une fois, mes condoléances, qui va santa autour Koufeli la papa. Après une semaine, maman est au Hollande. Sincères condoléances de la part de ton frère. Je t'aime quand la jeune mariée. Courage, Master. Soyez les bienvenus dans mon épisode orphelin. Mais courage. Vraiment merci qui va sentir. Courage, Master. Et lui, Zanzela va tenir son quoi. Surtout que maman Koli, papa Koli déjà. Vous avez déjà soda. Quand la robe en général, c'est que nous m'accompagnons bien. Pour les canaux, pour Kabola, Soussou, Passi, ou ya maman, ensemble quoi. Merci. Nous avons un chapeau. Ok, d'accord. Problème de TGT. Leader, on attend parler par rapport à Nino Masaranga pasteur, mutape sangata na yana kafufu pasteur lenye kakaza bensa, abaya ya lineto sola tango patondo tala tala yo ya pirate pesa limé ya isa original pour so mécanisme pena poids. Na o ya isa différent. Te yanga besoin original mais ça sonde ya boy. Yanga sko pe poids so simbi ngo senti que nous poids pesa gaya. Kasi Président, obi ke ozana mot à dire na ndenge Angola awa par rapport à makambo ezoleka artiste bazo se comporter mabe bazo fingisa boulot na yo oyo ebaleli oyo epesa o makambo na mboka oyo par rapport ya kolongola mwa banti valeur wana est-ce que tu peux pas prendre les devants et créer moi association mo ou soit tes ara déjà yo ninga ko faire faster vraiment moni mboka oyo ngata na ye nakutaki bato baosangana na ninga pena mama wa association te bamona racheter mbra na musika ça la ti propre vient à la bien vient à la propre mais mukolo ko approcher ka vieux na monita mutu vient na moi do folo mona ni lo vient à ne bonde c'est que maquillage c'est que chaka nyovi ou bien chaka ngola nde ba petite na biso musu na pasa théâtre ba chaka bangola alors mbala moko respect silaka voilà alors ngai ko na boya makambo ya association na mutu asala oya lingi rande kitande est-ce que fruit ya musala yango zo futa bisote voilà so j'étais mayaki na ndenge ya désordre na mboko na ndenge ko finga ka batu na ndenge ko zwaka basi ya batu na ndenge ya ko escroquer batu mais ngana tambo na kota mona linza nzona maboko na ngate orote lelo na bali grâce à musala na parce que na seli ba faire part na ba trésor ngoma ba soutenir nga ba masanga Dani Lutumba na benga mon fils parce que moi nga ya petit Dani aza charia Dani Lutumba ba soutenir na ke boy na ke pa masanga papi maman na tombala a soutenir donc na ba soutien petit nga oxy de la République na zo nga ba petit na zana ba petit lora na robengo petit na plateau te mozale kinanga OK na ninga miki tuzaka no bien mais okomi na miki vient na zo bala petit nga na obala mais pétion oxyde de la République à ça peine fort atteindre la peine contribution na balegi tout na ba on libanga entre oxy place aux arts mundela mona ratat face na tena nzela te so na zo document il faut zo document ba comme papa fo mudimbango en tout cas pour nazara bien voilà tu vois ba bien na ngai partout on a bête rapport ba ya no langa donc président j'étais mabi à un effort moi ça la te pour nous ça fort association makamwana Carlos ameka kango ngako ndako mabenge fiscal na mona ke so artiste était parce que maman ça ils ont maman fiscal est-ce que vous êtes d'accord aussi à makambo il est mo matangi salami na kin artiste congolais moi kufi artiste comédie pe basanganya bosepe matanga et tout tandis que tant biso dozora baba matanga awa tous bino bokufa awa maman ni sala na profiter na envie
te na ba artiste ba kufa en Angola. Na profiter pe na saluer na pesa mes condoléances na famille général de Fao. Voilà. Matomona vient na biso général Matomona de Fao autoti ka biso. Ce que moi que le rôle le vient na biso kufi. Voilà. Pourquoi Angolais olelaye Angolais olelaye ka yango moko te. Paris par-ci par-là ba olelaye. Oui. Parce que ça icône. OK. Ceux qui ça ba matanga na ba artiste comédie ba kufa na Congo. Soza icône ba selo matanga. OK. Soza kaka ulu wala matanga ve Chabira tagi parce que biso zaki libanda Carlos azaki libanda yango ba incapable. OK. Bazaki na mboka pour ba soi-disant voilà. Ba grand prêtre na monde à théâtre ba ko sala matanga ve Chabati. Tu vois? Donc tout ça la matanga par rapport ya kombo ya mutu oyo asali oyo asala oyo lelo molimo neza souté, il faut quand même te rendre dernier hommage. D'abord tout ça ba matanga tout ça ba pululu ba dadi di kambala ba matanga wana ba rimero bima ba buzo bezaka bolingana ba basi abatu boya ko laksa ba o baza bilamba ba laksa bilamba ba o baza na mbongo ba laksa ba mbongo na bango ezaka ningwana après liwa elle a fait mutakufi matanga mutu ba matanga ba bala mingi sama na matanga ti mutu azbombaki mwa pièce na ye pe ya babasi abatu te asa wa kolinga ba sabato ezotala ete waza pe kolinga balinga ye etali ete mais sauf que keno eza matanga voilà matanga so mutu akufi même masanga papa na ngai tant papa na nga kufaki namonaki vie na nga jona mbafa yaki ayaki courant papa na nga dernier hommage donc ceux qui jona mbafa osala wala papa na nga yebi souté donc cela veut dire que no so mutu akufi pona c'est fini oyo le kana simana ezala bato bakena mo cimetière kutuka na kata cimetière ba mère bateka libanda mutani je ko kuchaja quit papa kula kufaka que son nom repose en paix Gelo kula fils à papa papa kula kufa ezaki kermesse ko papa kona bimité mais biso to la kana ezaki maman na kermesse donc cela veut dire que nous sommes takufi dernier hommage ba ko rendre ka ngwana jamais batutu ba ko ba no kolelaka ba kundie bazolela bolela lela il y a un temps pour tout voilà donc c'est ça. Qu'est-ce que nous devons attendre pour l'année 2022 et pas à présent Je t'aime Kaninda de nouveau ezaka que nous Je t'aime Kaninda nazaka artiste voilà musala ngezaka art na spécialité ngezaka art pour promettre bisoni nazana naza déjà na Boss Brother TV. OK. Na leka chaque mercredi na 12h. Nazo leka déjà. Naza pe na ba programme belé na bande konanga o na ba sélectionner pour na ba voyage na le 14 février tozana epa JC Bosisi suna kafufwana tozozonga lisusu wana à partir le 5 tokolonga jamboka toyewana to komi pa ya JC Bosisi le 14 DJ Emani top de top à Rosalawana DJ Mani bimisa maele lisusu nengo bimisa ki maele jour wana bimisa so maele le 14 février tozawana to bengisa ba 25 kata ba anissé ba mwela ba mpema ba anissé ba mwela ba mpema yaza na mbongo na belé donc kinitie pa ya mokonza ba Kongo na mushinda Papitou Samba wana boss de boss wana ceux qui tokutani na ye en tout cas na bi que no makamno sizana bien ko Papitou Samba mokonza ba Kongo na mushinda ye pena so bokutani na ye ozana difficulté à parler faut avoir la garantie au monter ya car on est dokaki faut avoir monter ya car ozana problème à forme ne ti biso to nga peu bon contrôler moi ba logo boy on peut se pilar au kati pe forme donc tozalana to kiniswe pa ya na Kavuba bananera pa ya bananera tozale pa ya Corne Musoba ndeko ya Devos que je salue en passant tozalana tozale pa Boss Vicky totambola pena si to kenetinzage et pa masa na pension azozela jama azozela biso to kenana et pa ya masa ngai ngina mao tobeta tour na lukapa et pa ya Gaz Kebe to kepese ka mbote ya pamba surtout pese Gaz Kebe mbote to kepese susu boss okito panda chala mbote après to moni susu bato balingaka biso na lukapa wana boss Juma boss live to zana C4 wana to sa soma makambo wana parce que nazota mon équipe ezoyoka voilà
équipe ezoyoka eza na social vie. On change pas l'équipe qui gagne. Car équipe wana OK na to OK na lisusu. Ba masananga to OK ne lisusu. Mais toko bakisa tozo bakisa moi deux têtes lindala toko bakisa ye. Tozo bakisa pe nani mettre sans paquet azadja na mboka. Voilà, Kilimanjaro ye pena toza na ye. Nzoto na nzoto pena to OK na ye. Voilà. À part wana ba projet mususu wana ezaka mabomba mi soto uti côté kona toye à Kiangola et les amis de GTM quand ba beta match na ni na éviter bino bo za biso ensemble ba massa tout ba linga GTM kaninda bo linga bo soutenir nga kaka voilà nazala musale beli fona sala mais possibilité za mukie voilà alors bino bato bozala makoki bino bato au soutenir Rabato. Voilà. Makambo eza tokosa na 2022 oyo quoi. Vraiment makambo eza tokosa na 2022 pour 2022 eza année ya ba détermination. Oyo salama été na 2021 2022 donc nyonso ezala kitoko Christ Leko omoko kondalo landa biso en direct ya Paris, il y a aussi Charlie Luboya ntolanda biso bande robotine tinga mo message mais là droit TV zangonga il y a pas moyen de lire tout le message à partir ya wifi na biso poto zapi en direct na lisuni ya mobile ya Pembe réalisateur ya Pembe. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Avant tout c'était vite. C'était vivant, on est obligé ba ngo bo la série. Trop. Ouais. Merci leader pour nous répondre na rendez-vous na biso tozaki nesengo yamba nous sommes vraiment à la fin de la rendez-vous TV à la Rangonga. Il y a quelques personnes au balinga kayo au rosa peu à dédicace et puis au lobamwa lilobali ko pokolo chaîne au commune le boss Michel Chako. Yesugo aza parmi bateau balinga ka ko soutenir musala. Ah nani? Le boss Michel Chako. C'est na longa lunette. Vraiment les boss des boss Michel Chako. Ali passa. Voilà. Boss. Bato yo nusu kabela mbongo balinga na loroté. Bato yo soutenir balinga na loroté. Soutenir je t'aime kanina. Atana ma 500 € ya pamba. Azana poto. Na Canada. Canada na Canada na mboka na ngango mingi. Ata 500 € ya pamba. Na salama besoin miki na ngo foma besoin na changer peu ma garde-robe miki salanga bien na la ta 43 makola mibali tena la sa boss na la ta 43 pour boss na za boss la ta propre oui c'est ça donc merci na boss na ndengo ndimi au soutenir nga ce qui mbo na ngai papa ko liati za motoki na nga 500 € ba otindela nga boss nga mona obenga opianga numéro na yo na obenga yo voilà nazo pesa merci à ma femme légitime Charlène Bele Kaninda ma femme au mot tanga komone siko yo te natanga kabanda kala boso na lo batin banzonzingi te ngala mtabanzoni te talaka kino so za mutu mabe na ko cha alliance la musapité vraiment donc naza pena mutu ba principe voilà le son na ke c'est simitene na tigaka et le ko na comme une étape oyo c'est que non c'est fini voilà Charlène Bele Kaninda ma femme ma préférée mon amour et ça les bino zoate parce que yene mta longinga quoi et c'est que mes enfants mon fils c'est José Kaninda mon premier fils au commissaire papa pour benga papa c'est José Kaninda le 17 au yazo ça l'anniversaire naé en tout cas joyeux anniversaire d'avance mon fils Francis Mabunda wa Kaninda bana na nyonso na pibino pambote ba fanatique na nyonso na ngabino a trop fils Mayaya cette fabobali to tonga kiuna Hervé Mokesoba nazo pesa kadika di mabokete double poche mbote belé place aux alliés grand frère nanga propre ingénieur Voya ingénieur Voya mon vieux on sur banga na yokaka de la pesio honneur na alliance c'est que nous si ma alliance ma musu soit bien na go respecter parce que yo oyo banga na yokaka na grand frère nangai Simon Capitaine. Donc, je t'aime Kaninda, je suis de cœur avec vous. Au plus bas mariage nanga, merci, 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 merci. Au plus bas yagité, na pibino peka merci. Au plus bas du temps on critiquer nga, qui baba linga na pibino ka merci, mais na bino vous avez complexé.
napesi grand prêtre Malou de Vandam elamba na elamba seli nzoto korjaki elamba ezaka nzoto ya Malou de Vandam parce que ate elamba ezalaki mabe mais so alati yango elamba ezwi correction quoi. Vraiment merci à toi aussi Malou de Vandam bafanatique na nga nyonso groupe na nga nyonso ya kiango là balobi tokufa oke tosali 10 ans quand on va fêter 3 ans 4 ans banini on a fêté 10 ans donc c'est que nazaka à la page bolanda biso chaque mercredi na 12h 13h na Boss Brother TV tozawana et pas Boss Aimé je t'aime quand orphelin de père mais avec Tessama papa biso tika Tessama baboko lo bandeko na yo bandeko nzana bino bozotala ngande bandeko pour soutenir nga quoi soki nalobaki mabe na émission bolingisanga émission nalobaki ya bien bobenganga boyebisanga que je t'aime Kaninda olobaki bien mon numéro de contact c'est 00244 kodo nzamba yebaka yaya Willy Moucheni teme kodo nzamba yebaka yangola 00244 946 90 92 70 00 ya Willy Moucheni yabiso Angola ezakana ya Willy Moucheni yabiso Angola ya Willy Moucheni yabiso Angola ngai bete so bi papillon mao ezapé papillon mao te so la bipé Junior Mandou qui ezapé Junior Mandou te pas il peut faire na ngati et bon so la bipé nani Alex Fumous na tokutana te bon na nos chance akutana ete bachiranga bakal trop tokutana mais tam sur la semaine tokutana ouais bandera Alex Fumous hymne national il faut na telema voilà il faut respecter bandera vite yeah. Pardonne telema pona weza makwa minene Alex Fumous salut drapeau bandera yeah. Hymne national vraiment c'est je t'aime Kaninda depuis na Angola na nakutana na hote na kaka Alex Fumous en tout cas na âge na comme na ménopause surtout kutani sala en bien vraiment merci boss mais kaka yende mtako me mangé pas na boss na okufaka na monote za mabe na obima pe mboko na monote za mabe voilà yo so na bien na peso mbote ya sisi selenge noko jidoka luyalu na pibino ka mbote belé sele manzombi drapeau blanc papi pilelo en tout cas place aux ala peso bambote belé banongo nango zo multiplier ngo kaka o gagner le côté quoi donc ça li sangai et au pesa mela yo quoi bato tout balinga je t'aime Kaninda jeune marié fidèle à moi sinae. Merci président, je t'aime Kaninda. Fidèles téléspectateurs, vous êtes nombreux devant vos écrans pour suivre votre émission préférée, Faits sociaux. Soyez toujours branchés sur votre émission, vous ne serez jamais déçus. Vous allez avoir bilingue, Faits sociaux. Les procureurs, Malik, Bala, les Jifs Noirs. Vraiment merci. Toshite, Toromina Souka, Nzamba Pambola Bino, Nzamba Benir Bino, vous s'abonner. Merci. S'abonner. Ouais. Et bien que surtout s'abonner. Et ça sera bien. Makasi. Ko bana ba s'abonner na onte. Kasika bato yo yebi wana. Papa, bato kiama s'abonner. Voilà. Ma seba juste mudia bantu. To s'abonner, yebi ça regiso qui parce que surtout s'abonner. Ma banga na bino nyonso ba nous ala awa. Vraiment. En tout cas, to s'abonner massivement. Massivement na chaîne oyo Mosakoli Shako TV en tout cas faut na telema en tout cas vite limbisanga parce que chaîne oyo bimisanga bogarbo ipenza et ba c'est ma beauté abonnez-vous massivement Mosakoli Shako TV to hésiter quoi bino bo hésiter pour rien kasi po bona mama Solabi il faut kaka na Mosakoli Shako TV voilà nga je t'aime Kaninda na s'abonner yo s'abonner te poil to s'abonner massivement musapina yo kaka oyo lingaka mingi olemula nango sani wana o so cheka ta mara moko o s'abonner ça nango gratuit o tali makamno so yo lingi Mosakoli Shako TV je t'aime Kaninda s'abonner déjà yo so s'abonner na hoti c'est ko rater makama bien nga je t'aime Kaninda s'abonner to s'abonner massivement na Mosakoli Shako TV. Merci. Oui, bon les boss, si papi tout samba, les savoirs ne mentent jamais.
Ah, les savoirs ne mangent jamais. Monsieur le docteur Patrick Mpeti, il y a Patrick Mpeti. Les savoirs ne mangent jamais. Iris Obama. Mon tatika avion à défaut. Papi Matalatala. Il y a Papi Matalatala. Et puis aussi Cédric Matalatala indisposé. Ce qui est leader, Chuchu, 112 kilos ya mboka. Botikala. Na chaîne Nabino, Tukutani Mbalasima. Tarabe mission boy. Le boss Michel Chako. Bisous.